ingeta bandeko nanga bokota affaire sur affaire, makambo sur makambo, dossier sur dossier, bandeko nanga kolala kolamuka na makambo ya moto kolala kolamuka na makambo ya somo, kolala kolamuka na makambo ya sukaina kandenge toyebisaka bino toujours et encore bandeko nanga mokili oyo ezaka mokili ya ba dossier, mokili oyo ezaka mokili ya ba affaire, mokili oyo ezakaka mokili ya somo, ezakaka mokili ya pasi penza pe mawa, ezakaka mokili moko eza na makambo nango moyen to boya koloba ezate moyen pe to banga koloba ezate ezalaka toujours et encore malamu mingi toye tolobi tobiye tobeteli yango li solo. Ebele deja ya batu bakoya kotuna biso mama pona nini yo komi a makambo mama Kalunga meto moni kuna affaire Jérémy Shabani bandeko nanga ezaka video ya kati na yaki kujwa mosusu nazalaka na tante ya kovanda na plateau na sala émission tala kaka toza ba mama bongisa bana talela pe papa kuna donc makambo ezalaka mwa kilikili yango tozalaka mwa obligé mosusu video nanga ona salela na plateau na ye kolongola ngo na tietie kama loba mwa mbangu talaka matière fuke koti ya mbangu ezalaka ka bongo. Grande ma joie de vous retrouver encore cet après-midi surtout sur notre chaîne Étoile Lune Inès TV. Salut chers Bouchou, salut chers abonnés, salut chers connaisseurs, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bien, super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaisseurs, yalelo toye lisusu bandeko nanga ka ndenge boyebi ya koloba soki ezali tokoya koloba ya koloba soki ezali te moya ya koya ezate toko préféré na biso to vanda. Lelo toye na situation ya mama na biso Kalunga na bandi ebele abatu toyebi mama Kalunga ebele abatu to sepelaka na ndenge mama Kalunga amipesaka na ndenge surtout ajuaka ke pasa deja mituna ekozala mituna ya batu ebele bakoya kotuna nini ekomeli mama na biso Kalunga eza nini. Avana ya kokota na mozindo, avana ya kobeta masolo ya makambo nyonso ndenge ezali ekozala malamu na ya nanu ko sensibiliser bandeko na biso nyonso ya sika. En tout cas, si c'est la toute première fois ya kokota penza na chaîne na biso, chaîne moko kitoko, chaîne ya ba analyse somo, chaîne moko ya ba information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et ko salabiso oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas. Année ya sika, solo ya sika, agrandissement des troisième jambe. Ki mobali esalakate, pe ezamukie. Mama azo sepelate na mbetu, na gavke, elamuki, feti ezongi. Ba mama ona ba problème ya mabota. Myome, fibrome, trompe, kiss, règle abondante, ménopause, attaque. Mina 65 ans, maman, okobota mwana, yoka bien, dépression, maladie mentale, autisme, ata mwana alobakate, mokulu makasi, tope alalakate, tozali na solution, na gavke, bona loposo, totikali simate, vergete, babengi nduta, bouton, tache, 5 jours ya bamba, hoteli lokola lilala, teint uniforme, tozali na gamme complète, ya kopakola, ya injection, ya comprimé, ya suppositoire, esengo ezali, mama, olingi ovindisa tolo pesima sans opération benga biso na lombangu papa mama yo oyo otungisama mingi na maladie hémorroïde interne topé externe yoka na 2 jours ya bamba omoni changement ya solo ebongo na bokono ya diabète AVC tension topé obésité cave-cœur Golo solution perte de poids naturellement okokota salle de sport teo na kisi ya comprimé pe injection na cave-cœur zongi mobimba
Ba produit na biso ezali 100% naturel et salemi na ba plan industrie Allemagne pe Angleterre. Na Gavker oko sepela. La santé n'a pas de prix. La famille, quand ndenge toyeb sakabino, bate la santé na yo, soki oko bate la santé na yo te, mutu moko te, akotikala ko bate la santé na yo te. Yango eza toujours et encore, ya motuya, eza toujours ya malamu, en tant que mutu, koyeba ndenge nini, ya ko bate la santé na yo. Soki yoki ke, to monike na nzoto na yo, ozomi yo ka bien te, et kozala toujours et encore, malamu mingi, benga Gavker aya kosunga yo bandeko nanga. Good news, bonne nouvelle, sango ya malamu abari njema pona Gavker. Tala kaka bandeko nanga, lelo oyo toyebi ebele ya ba couple ba panzani. Ebele ya mwasi na mobali bakabwani. Pourquoi? Parce que mobali azolinga mwasi abota. Peut-être mwasi de son côté zemi azokoka kokumba te. Yango ememaka toujours mbutu ya makasi na bandako ya mabala. Mobali azo zela na ye mwasi na ye akumba zemi, mais côté ya mwasi peut-être ye zemi ezo yate. Mibali mosusu omona matate bandi kotala pe belle famille matate bandi batu ebele bakoma kakukabwana. Yango Gavker aye na ba solution kande boyebi eza na batu mosusu bandeko nanga peut-être mobali basemasi na ye eza na makasi ya kopesa mwasi zemi te, batu mosusu eza mwasi oza na kapasité ya kukumba zemi te. Donc bamakambo na oyo etali makambo ya zemi, makambo ya kobota ba réalité ezalaka ebele. Yango Gavker ayeli bino ba solution ya malamu pe ya kitoko. Soki oza na besoin okota na mozindo ya ba information nyonso, bengaka numéro oyo bozomona ezosala ba défilé na ba bande d'écran na bino, bokokota en contact direct na Gavker na ndenge moko ya kitoko pe ya malamu. Voilà. Ba joyeux anniversaire na ba oyo nyonso ba o célébrer anniversaire na bango mikolo ya lelo. Nos sincères condoléances na ba oyo nyonso baza na matanga. Kande tolobaka toujours et encore. Tango matanga eyaka elubaka nango te, matanga elakaka te, matanga eyaka na cadre nango, na système nango. Yango biso nyonso Étoile Nines TV na équipe mobimba toye ko présenter ba sincères condoléances na ndenge moko ya malamu. Voilà. Bandeko nanga tokota na mozindo ya dossier na biso ya lelo. Lelo toyeli bino Mama Kalunga. Qu'est ça? Qu'est-ce qui se passe? Dossier na eza nini, affaire eza nini, pourquoi lelo oyo totiki batu nyonso toye koponaka Mama Kalunga, batu nyonso bavandi na bango, batu nyonso balie na bango fufu, biso tozowelela kaka Mama Kalunga. Eza nini, affaire eza nini, dossier pe eza nini. Bandeko nanga sans plus tarder, nazotiela bino nanu mwa maloba ka ndenge zalaka, natiela bino maloba maloba moko ya somo, maloba moko ya kilikili, bolandango na kozonga lisusu sima pona koya kosala analyse nanga kaka ndenge esengeli na ya kosala analyse. Tolanda nanu maloba ya mama na biso Kalunga na ndenge pe na système moko ya malamu. Nalobi il paraît boyoka na rateti. Ndenge comme na tanga otonga bosangani po botonga. Complexe. Ojama elete. Nalobi il paraît boyoka na rateti. Ndenge comme na tanga otonga bosangani po botonga. Complexe. Ojama elete. Nalobi il paraît boyoka na rateti. Ndenge comme na tanga otonga bosangani po botonga. Complexe. Ojama elete. Nalobi il paraît boyoka na rateti. Ndenge comme na tanga otonga bosangani po botonga. Complexe. Ojama elete. Nalobi il paraît boyoka na rateti. Ndenge comme na tanga otonga bosangani po botonga. Complexe. Voilà, de retour, na bandi ebele abatu, touti kolanda, touti koyoka, mama na biso Kalunga. Bande konanga na bandi ebele abatu biso nyonso, touti koyeba, koyoka, oyo nyonso ebandai koleka sur les réseaux sociaux.
tovandaki awa toyaki komona Yamado, Karine Yamado de son côté ayaki na moto ya kosakana te. Ayaki penza kolobela Jérémy Chabani ya eza te keno ya kobatama ye penza asalaki video pona koya kokebisa Jérémy Chabani pe pona kosambwisa ye pona kopanza ye na réseaux sociaux mobimba keno Jérémy Chabani azalaka mutu songi ezalaki bongo. Bandeko nanga après kaka sortie médiatique ya Karine Yamado toyaki komona sortie médiatique ya Kevin Sydney de son côté pe ayaki pe koloba message na ya liboso ezalaki asangisa ba comédien batika koswana batika kobebana. Pourquoi? Parce que asololaka bien na Karine Yamado, de l'autre côté pe asalaka nini asololaka bien pe na Jérémy. Alors de son côté amonaki déjà des personnes oyo na traitaka na bango bien baswana eza bien te. En tout cas amonaki na yete keno akoki kosepela na yete yango ayaki kosala mwa message na ye po kaka ndenge ezalaka pona koya komika kotia mwa kimia. Mais malheureusement bandeko nanga makambo ezalaki nango somo. Toya kovanda kaka le même jour toyaki komona mama na biso de la paix nzoka atindela Karine Yamado ma message pona opekisa ye que non il faut pas aya ko briser silence te avanda ba makambo wana ba swana kaka entre bango na bango babimisa makambo wana na ba réseaux sociaux. Bandeko nanga toyaki kovanda ba audio nyonso mama de la paix atindela Karine Yamado nyonso toyaki komona ngo awa na ba réseaux sociaux. Jusqu'à présent toyebaka te mutu nani oyo abimisa ba audio wana totikala koyeba ete. Et après ça toyaki komona nini Kevin ayaki kokota live epa ya Lekechu nde place akendaki kokota amekaki ko s'exprimer amekaki koloba nyonso keno na ndenge eza boye Jérémy Chabani kutu abloka ye. Jérémy Chabani alingaki lisusu koyoka yete alobaki na ye ablokaki penza ye parce que amonaki ke ye mutu abandaki komimaki songi. Bandeko nanga esalaki somo esalaki moto esalaki nzoto malili nga moko na yobakaki penza nzoto malili na vandaki na lobi makambo yo ekomi kokende nango mabe. Tina ndenge toyaki komona pe réaction ya Jérémy Chabani de son côté ye pe ayaki ko répondre na ko répondre wana ya Jérémy Chabani alobi ezana ba makambo oya kobimisa dandeza. Donc na 2027 Jérémy Chabani aroya kobimisa ba makambo ya somo. À part wana toyaki komona pe réaction ya Cardozo parce que c'est connu de tout le monde. Cardozo na Jérémy basololaka te. Mimi Kabongo na Jérémy basololaka te. Awe komi Karine Yamado lobi kuna toyebi te soki kozala mabidi na mwasi na ye. Parce que ebandaka malembe tina ndenge omona batu mosusu ba obanda ko bimisa ba secret na ba vérité nyonso na poisa eza bongo. Sikoyo toya kovanda ka boye toya komona mama Kalunga asali mwa video na ye na TikTok aye atie na ye na TikTok batu bakatika ne batu bakataka bamemi video wana na ba Facebook ba mosusu batindeli biso balobi bomona makambo ya ba comédien na biso lelo oyo mama na biso Kalunga pe de son côté aye ko répondre. Bandeko la ngala fongola nanu mwa parenthèse pona ba o ba ye bakate Jérémy selon ko jouer na ye abandaki déjà koloba keno ye idols na ye na makambo ya théâtre ezalaka ne mama Kalunga. Il y a même de ces personnes au ba finga Jérémy Chabani balobi yoza mobali okende kolinga komi kotisa na rôle basi est-ce que ezalaka te en tant que mobali normalement yo il faut kaka ozalaka na ndenge ezalaka ozalaka na rôle na ya mibali. Mais ye de son côté abandaki na ye ko sepela na rôle ya mama na biso Kalunga. Donc pona ye amonaki vraiment que non na continuer kaka na rôle ya mama Kalunga et ko sala ke tango video oyo eye ko bima tomoni mo réaction ba congolais balobi que non message oyo mama na biso Kalunga azobwa kelande jeto Karine Yamado na nani na Kevin Sydney. Pourquoi? Parce que Jérémy Chabani azalaka mwana na ye. Donc Jérémy Chabani tindenge travaillaka comme ye a représentera Jérémy Chabani plutôt a représentera mama Kalunga yango mama Kalunga alingi azwa part ya Jérémy Chabani. Et sans oublier Jérémy Chabani na exaucé bazalaka ba pire ya makasi.
bazalaka penza ba pire o balobaka ba pire parce que il y a même des rumeurs oyo bandeko nanga eutaki kobima awa ke mutu penza aza à la base ya makasi ya makambo nyonso eza nani exaucé kiala balobi exaucé nde aza pire penza ya Jérémie Chabani soki olobi pona Jérémie Chabani 10 minutes eza ebele soki exaucé azali miyebela déjà ke non oyo olobi esi ekomi déjà epai ya Jérémie Chabani soki olobi place exaucé azali déjà tia yango na mutu na yo ke non ndenge eza boye be déjà esi ekoti eza mwa bongo alors toyebi biso nyonso ke non ndenge eza boye makambo eza ya koyinda makambo eza kobeba exaucé azalaka pe mwana ya mama Kalunga eza te ke eza mwana bota ye te mama Kalunga tikala kobota exaucé te me ye nde encadraka mwana wana exaucé abengaka mama Kalunga kama mama chérie mama d'amour donc ye penza exaucé akonsideraka mama Kalunga neti mama moko abota ye alingaka penza mama Kalunga makasi kutu na bana ya mama Kalunga soki baza nani na ndaku exaucé azalaka toujours présent exaucé azalaka toujours wana eza mwa bongo wana penza eza mo makambo moko bolinga te esalimaka eza bongo la famille alors yango wana batu baye ko conclure balobi ke non yango wana mama Kalunga alingi akotela Jérémie Chabani pourquoi parce que exaucé aza mwana ya mama Kalunga et puis Jérémie Chabani mutu oya inspiraka ye ezalaka mama Kalunga yango batu penza balobi te makambo yo tozomona ngo lisusu clair te bandeko nanga ka ndenge boyebi en tout cas nga nalingaka toujours soki naye kosala analyse nalingaka toujours kosala analyse na nga na ndenge ya bien nalingaka nanga kokotela mutu te me nalingaka toujours kozala au milieu du village nga koyeba mama Kalunga depuis kala nga nalandaka penza mwa ba video na ye ya mikuse oyo asalaka mama Kalunga azalaka toujours na bitide ya soki avandi muke omona ye wana akoti na ba TikTok akie kosala mwa ba video na ye ya mikuse omona mwa ba video na ye wana aposte yango bato bamoni asalaka mwa bongo mama Kalunga asalaka te keno parce que makambo outi koyokana makambo asomo euti kokweya nde toye komona mama Kalunga ayepe koloba natikala komona mama Kalunga bongo te na makambo oyo nakoki koloba nanga ezaka coïncidence na situation ya ba Jérémie Chabani yango boye komona pe na video ya mama Kalunga bato ebele bakomi kokanisa keno mama Kalunga abandaki kobwakela baninga me na oyo nga na yebi mama Kalunga abandaki kobwakela na ye mutu te mama Kalunga atikala na ye kobwakela mutu te jeton ezalaki ka ba mwa video ya mike oyo asalaka po kaka na kosepelisa batu po kaka na kosekisa parce que toyebi biso nyonso mama Kalunga aza genre ya ba mama oyo omona avandi alobi natia mwa video moko boye esekisaka batu natia mwa video moko boye esala batu mwa bien elongola mwa batu ba stress wana eza penza genre ya ba mama Kalunga alors koloba keno mama Kalunga asali video oyo pona kobwakela mutu kingandi en tout cas eza makambo moko nazo mona ngo penza ke bato ebele c'est comme si balingi ka rando et continuer rando ya nani ya Jérémie Chabani na bakarini ya mado na makambo oyo na kosenga penza na bandeko na biso nyonso ba congolais en tout cas bo meka penza par tous les moyens kolongola kombo ya mama na biso Kalunga makambo oyo eza makambo ya Jérémie Chabani ye moko na ba collègue na ye mama Kalunga awa tomonaki biso nyonso azalaki na problème ya makasi na président Hans babandaki koswana totikala komona ata jour moko te keno yango wana ba Jérémie Chabani ba exaucé bakotela mama Kalunga batikala kokotela ye te abunda bitumba wana ye moko tina ndenge mwa kimia eyaki kokota c'est de la même façon donc na makambo nyonso bandeko nanga en tout cas ekozala mwa pasi pe mawa ekozala pasi ya makasi komona bandeko mosusu oyo bazomi mona neti
Mama Kalunga akomi kokotela mutu, Mama Kalunga emataki ekitaki, bolongola Mama Kalunga na bamakambo wana. Bolongola ye Mama Kalunga aza libre ya kosala ba émission o nyonso alingi, aza libre ya koyemba ndenge alingi, aza libre ya koloba maloba nyonso oye amoni keno akoki kolinga, akoki kosokola koloba, akoki kosala. Elle est libre. Alors biso to lingaka te ke to ya kotia maloba na munoko wa mutu ekozala bien te. Bablo mosusu il faut to lobaka. Bablo mosusu ngana lobaka toujours ezalaka toujours malamu to ye to lobi. Ata soki makambo eza ya mabe ezalaka toujours malamu to ye to lobi. Kaka ndenge ezalaka bandeko na ngai. Ezo salaka pasi komona bandeko mosusu surtout ya ba Congolais omona mwa makambo batu moko boye bazo swana batu moko boye bazo bebana omona ba Congolais balingi ba aggrave situation wana. Ba Congolais balingi ba komisa situation wana neti ya bango. Mosusu bilo mosusu esalaka pasi penza ya makasi. S'il vous plaît botika Mama Kalunga asala musala na ye kandenge amesane na ye kosala musala na ye asala musala na ye kandenge sengeli asala ezala te keno emataki ezala te keno ekitaki en tout cas ekozala toujours bien botika Mama Kalunga. Mama Kalunga aza libre ya koloba o nyonso alingi soki alobi keno lelo oyo akoya kosambwisa soki banani elle est libre. Lelo oyo akoya ko répondre soki banani elle est libre la famille eza mwa bongo tozala batu moko te keno biso tootala kaka mabe ya mutu tootala kaka réaction ya mutu tootala kaka o mutu akoloba o mutu akosala comme ça biso toya tolinga kotia maloba na biso kuna tolinga kokorriger batu mosusu tolinga korectifier batu mosusu ekozala bien te ekozala penza bien te la famille totika Mama Kalunga elle est libre kande na lobaka nga moko aza na ye libre ya kosala nyonso oyo alingi Mama Kalunga ekoloba parce que omoni ba makambo mosusu ezalaka mutu azoya kobetela yo lisolo omoni mutu kingandi atongaki yo mutu kingandi alobaki na yo boye tango azoya kopesa yo ba rapport wana tia yango na mutu na yo kele la même façon ye aye kopesa nga rapport ke batongaki nga seke na ye pe atongaki ngai parce que mutu oyo atongaka ka ye moko te bato akotonga bazalaka mibale misato ezalaka bongo eza te ke moninga nde akobandaka kotonga moninga mosusu yo ozaka wana ozotalaka te kotonga totongaka 2 personnes totongaka mutu moko te. Donc soki mutu aye na stratégie ke na omoni madame ma belle babando tonga yo pa ya mutu kingandi tia yango na mutu na yo ke no ndenge batongaki seke na ye pe atongaki nga bango nyonso bazalaki wana babandaki kotonga nga kotonga ezalaka kaka ya mutu moko te kotonga ezalaka ya batu ebele kotonga ezalaka ya batu ebele ezalaka bongo do batu nyonso batelemi batu nyonso bavandi bakomi na bango kotonga ezalaka bongo ekendaka pe bongo la famille je suis sûr que tu sais comprendre donc ba oyo bazotambola balingi ba tenir rigueur ya makasi na mama na biso Kalunga na osenga na bino botika ko tenir ye rigueur te elle est innocente na makambo mosusu ayebi na ye te keno awa azobwakela mutu kingandi kuna kutu azobwakela mutu kingandi te na age ya Mama Kalunga eza age te ke aya kovandela ba jeton soki aza na barando na mutu ye moko bomonaka ye akotaka bémission alobaka elle est comme ça voilà na bandi ebela batu touti koyoka touti kolanda kande boyebi chaîne na biso ezalaka chaîne moko ya batoli chaîne moko ya ba analyse chaîne moko toyaka kozongisa batu surtout et encore na nzela yango bandeko na nga toye lisusu na chaîne na biso kaka ndenge ezalaka toye kopesa mwa toli na nga lelo bandeko na nga nazopesa kaka na bapapa lelo tokomi komona bapapa ebele surtout bamama bakomi kose plaindre ya bapapa maboko makasi papa maboko makasi alingi kokabela mwasi na ye mbongo te papa azosepela na ye akende epai ya bakamarade na ye. Est-ce que vous savez qu'il y a de ces maris oyo akotika bana na ye nzala mais aki epai ya bakamarade na ye akuti kamarade na ye na bana depuis tongo balie te asombeli bango biloko akolia me na ndako na ye biloko akolia eza te. Est-ce que boyebi ke bato bongo bazalaka bapapa ebele basalaka makambo wana yango bandeko na nga Bible yebisaka biso toujours et encore que non Jérusalem ebandaka na bandako na biso okoki kobanda Jérusalem na ndako ya kamarade na yo te aussi longtemps que na ndako na yo bana na yo bazokufa nzala ata nzambe na lola akosepela te
banda nanu kobongisa o ndako na yo, banda nanu kobongisa bana na yo. Bana na yo depuis tongo balie te, somba biloko pona bana na yo, somba biloko pona mwasi na yo. Tango komona ke bana na yo balie batondi, c'est ainsi que okende pe na ndako ya moninga mosusu osombi biloko. Mais aussi longtemps que ya yo bana nanu balie te, en tout cas, ekozala pasi ya makasi okende na ndako ya mutu mosusu okende osomba biloko esalemaka te, pe ekotikala kosalema te. Banda kobongisa nanu Jérusalem, ya ndako na yo ekozala toujours et encore malamu mingi. Maboko makasi omona ba papa mosusu azo se permettre abimaka libanda na basi ya libanda adepensaka bambongo. Asomela bango bakabelo, ba maquillage, banini mais mwasi na ye andako ata maquillage eza na basi mosusu na ba shop ya ba maquillage ya malonga atikala kokota te. Soki amoni moninga peut-être osomba maquillage moi a dépenser moi $50, moi $70 akomi koganga. Mbongo wana nyonso ka pona maquillage. Mais omona basi ya bongo bazalaka na mibali moko bazana bambongo. Baza penza na bambongo tali mobali bolobi mobali waza na mbongo mais mwasi na ye atikala ko bénéficier na mbongo te. Pourquoi? Parce que mobali azana maboko makasi. Yango eza vraiment important papa de partout ozolandaka biso maboko makasi envers mwasi na yo ekosunga yo te. Ekotikala pe kosunga yo te. Dépenser mbongo na yo pona mwasi na yo parce que lelo tolobi soki obeli e ozalaka mwasi na yo. Basi o ya libanda ngana lobaka toujours basi ya libanda okotikala kutu komona yo yete akokima na ye. Mais mwasi ya libanda ya ndako nde wana akovandela yo ti mukolo peut-être okobika soki pe nzambe akoloba keno azwa yo ti mukolo kokufaka. Mwasi na yo oyo bala mama ya bana na yo nde akovandaka na yo. Mais basi ya libanda bakimaka na bango. Soki kaka oza na mbongo te salaka effort ya koloba keno mwasi ona obando pesaka ye lisusu mbongo te. Crois-moi, omona mwasi wana c'est fini. Aobanda kuto ta koyambaka ba appel na yo te. 2 mois ka ya pambo pesaka ye mbongo te c'est fini. Mais mwasi na yo ya ndako ata soki bosali 6 mois na ndako makambo ezo simba lisusu te akovanda ozotia pe mabolongo na se asambela pour que Nzambe afongola lola. Eza mwa bongo, voilà. Suka na biso yango bandeko na nga soki otelaki nga j'aime te, c'est le moment telanga j'aime. Soki osalelanga partage te, c'est le moment salelanga partage, commentaire na yo. Yango esalaka ke ba vidéo na biso ezalaka mingi recommandé. Je m'excuse, permettez-moi surtout de vous dire bye et à la prochaine. Ciao.